Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Ivan Omboka. Sit Ivan. Bango pende ba chani zamboka na bango te. Yo sommes na français mutu mwindo. Ele bana opoto na pe ba sena bango ba rien. 10 ans 15 ans qui ça quoi route ya ta banga mabe bazo sentepe bazo tika ba petite sœur na biso ba zemi soit disant jika bazongi. Bonsoir partout bonsoir na biso grâce à WW Info 16 ya tonton Mwinga. Tous obligé to kota muketo landa Gesac Tshipoyi Nyamuragera. Gesac le léopard azobeta? Ouais, léopard obeta. Congo batutu bazali banda mboka bazolanda match à lelo pour ça fait 42 ans, 43 ans donc on a Coupe du Monde donc lelo biso tout au téléma aux hommes on a bavena biso honorable Zakari babaswe bavena so pacho panda bangoto balobi en tout cas lelo foto longola ekila nzombo donc tebi ke nzamba za pona Tunisie azabe pona biso mais le roi biso to abatu ya fimbu bozo fimbu na bango. Ok, film on a vu na wote, Wazekwa? Ouais, il y avait na bisote. Il y avait na bisote donc bisote za libanda ya kitira, mais total on a musika parce que bikso ebi kitira, ebi Tshipoyi te za moi bien te. Ya logo la mafuta na ponde balanité. D'accord, ton compte à ce qu'on a actualité na yosiko Gesac na rappelé bino bando bazobota malelo lelo bi moto azana na plateau ezali Gesac Tshipoyi o azali ex animateur ya Félix Wazekwa ya lobaka bango bat basala kitira pays vi ba miso ba lobaka ye moto asala Félix Wazekwa pas comme bongo po parce que soko yoki ba album nyonso ya Wazekwa wana tupo Wazekwa comme lelo Wazekwa ezaki grâce ya mwana mobali oyo en même temps atika kisu Wazekwa esimba kite akendaki katela terre ya Koff Olomide. Les lopes ont mis sur un parce que des patrons na Wazekwa na Koff Olomide nani vraiment Gesac a senti un peu à l'aise. Gesac siko aux studio hein? Ouais, en plein studio. Bon, tout comme un moment na souka parce que tu sali déjà 4 titres. Aussi ça rend générique, aussi c'est générique. Donc moi aussi là bon j'ai 2 titres na niveau internet bon mon quoi. OK d'accord. Et Kila Nzombo, tant aux olobe Kila Nzombo ezozala nini po bato basoli na ba Kila Nzombo eza par rapport ya nini? Bon Kila Nzombo na tumuninga zami monta bonkoko na tanzonga moi sima côté ya bato Équateur on basi balia Nzombo te. Ozomona ngaso na mituna pona nini papa na swa kala bako isela ba mère na biso côté Équateur pona nini balia Nzombo te. Yonga na mona yete funa chadiski na nga Kila Nzombo. Voilà. Tudi bana balu baba yoyo beni bana balu aga kwanzo tika bana baswa ni makoko yoyo bongo bale natika la nakane yako kanisa ba yuma nyoso mama yo soso na ranja bampese mpuku na ranja banyawe bana kini lufutula maboko asi ba sefeli. D'accord. Et ça a dit Moulumba bien, ça li Guidou Dembela mutuna oye na plateau na kata Paris. Merci na Flori Salambi na katia London mobali ya Guylaine Libota. Alors Gesac, tant que vous l'animation allez le point animation est comme ba petit ba bimi ba Cédric Yamado ba bimi ba Fabrigas bazo tumba yo mo zo ba côté place ni Gesac azo son animation. Donc pour le moment, nous avons que tous les Zélandais qui l'ont zombo. Nous avons déjà des icônes, nous avons prêtre réanimation en Boga. Même tous les petits nabiso, autant on a déjà que Bill Clinton a payé ses bras, autant on boulait déjà Bill Clinton, donc hôtel qui donc Nyamuragera Zali. Donc on a besoin de petits musique et aussi on va encourager le roi petit wana. Mais la différence c'est ali kaka parce que biso tant on animation au moins bah que l'un sous 7 à 8 minutes de yo. Mais la différence est comme au moins les sous 4 minutes mais bois qu'il est sous 5 animateurs ou bien 4 animateurs. Aux hommes on a donc différence elle pèse sur la salle qui to saïba mbiaka. Aux hommes on a mais le rôle gens peso kende siko yo na système où il y a 4 minutes 3 minutes mais les sous Ruanchango animateur ranga mukuse wana na Nyamuragera kaka. Donc ngai système nanga zali ki na lingana boka mukete na lingana boka belé. Et voilà. Est-ce que vous avez le moment moulay mke? Ale boakele mpondo na liaka te nzombo na liaka te boakele mpondo na liaka te nzombo ale mwase amongo ekomba linga boma
tala mwana mundibo yo alinga barengai bina bina dansa Tshipoyi oya bina bina dansa muchebe dansa tatate mamate ngamoko bina muchebe yo 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 je sais que c'est tout le bateau tout bien ngo ezaka koloka ou bien ezaka kindoki mais yango makamo yango sko négligence au bateau balobaka je sais que yemoko alingaka fina été ami boma fina yemoko ezalaka nini vraiment ezama mo boma vite monikine bayebi o elekate entre ba vie bien nini ote ezaki faut ça le logo ya bien faut ça le logo ya bien moni biso ba kiltira to ça logo ba wingete to ça logo la ba quartier la tente donc ça qui na ndenge na biso mo to kembel na orchestre wana vous comprendre ça dit faut mutu aya aye abi aketenga no chambo na nga sala boy bon ça le boulot kitoko boulot to mona kezo umela bato azo yate lokwa to zakana ba marte ba sosa to zakana ba bienvenue momonga Schengen to zakana ba picho atantu donc ba meko chama maboko lelo to sali da ba titre to sali ba titre kala minte bozo a ekila nzombo a live bozo a image pour nzambala la raté na kutana yina la belle moko distal oyo bandimi ki ba osali langa ba clip gratuitement ou qui n'a pas ça à téloroté donc bah uti bazara bah tous avoir formation dans mon Ukraine baza awa pour nous soutenir ekila nzombo surtout si si garçon à tout bandi ba clip donc moi au titre si titre au côté ba décembre oyo bah olia ma bilenga Gesac ouais na beta bandule o ba ya pananga ba mona ka Tshipoyi azo beta a se pele azuba nostalgie azupe biloka sika donc voilà. OK concernant tout mes cas solo là problème itali des groupes leki parce que des groupes yo lo bakaki yo mutu osala culture pays vie so lele komi bongo identité vraiment ya Wazekwa ezalaka yo mais sikoyo nan ndenge osaki pa Kofi Olomide nan ndenge otikaki Wazekwa kote pa Kofi Olomide des patrons wana selo yo moko mafungula mutema na yo tango talaka yango nani ma présent au mona ki atia yo à l'aise ke ngai Gesac nazo se retrouver magos za suna ba groupe na ba mi bali bon na lo bango clair ngab no mama donc tous on a un verbe posant mal au bavier via le barasso écouter la vérité à te bébiso bilamba ndi makaka yemo ga yebite ayebi ki ano ba ki yemo ga biki ande no futa bisote et que vandi pe bo salaire aux abozate eza vérité on a ba salaire na quartier latin que chaque fin du mois atese na mongo muke mais na zora na zo mbongo moko boye o ki na bi ata na fin du mois na rocha provision et puis so petit concert au lugar de confiter au moins là sous Cindy mon appelle Jos le roi des chefs d'orchestre natawana ya yande nyozo la nozobi oyozo so qui me répété ba katombo donc zo mona ki place à comprendre mon solo ma solo ezende wana bon mo pena ko comprendre que culture ezalaki moi ezaki mon muke par rapport ya quartier latin pour biso moto ebi Wazekwa mutu culture c'est biso solo ba culture différence ni les entre Wazekwa na culture parce que culture ça c'est Wazekwa pour Wazekwa azobeta pas vraiment azobeta ba album kolo ba nini ba tétagramme ouais on ezaki yemoko Wazekwa mais toi to beti signature à travers on a culture je sais que tu es le copo tu es le qui na male mamboa male mamboa so qui na so se kaboya pona yo ya sourire wana vous comprenez wana ce qui tira oye ba dose unique hein sungule yayo wana de balbum mona tout et ça les c'est qui tira ya on to mona ki za ne biso qui tira mais siko yemo Wazekwa siko ye esuka ka wana po ba disque to beti za ki te ki bonga siko Wazekwa na ho mi sa disque na ngai te il faut les disques na ye mais là qui se tire nem tout beta biloko parce que azole biso même ba prêtre ni boma ya o contrôler apecho ba na ker so ya ko kate bino oyemba monument ke ni bo apecho ba yemba bien to beto ya na système crack wana kitira parce que ouvert donc na potole sous 6 mois atiki biso sali boye yo sana te to sala ba travail mo to ba c'est mo to ba chara makele ba salon bah voilà on se met au dos ça dit maki ba muta so ya chef a cheka Olamuki de so avant ça biso place moko pendant 10 ans. 2 ans combien de temps et pas Wazekwa ah na umela ba route
nakota mwa muke sama ndefu donc mwana muke toto boyemba yebi. Mais ce qu'on a nyonso wana yo moko nino regretaka et pas Wazekwa nino il fallait Wazekwa ça la pour na yo parce que Olomide bien kokota groupe mwana muke sama ndefu c'est que vous a plus de 25 ans na groupe place moi on a Félix Wazekwa nino yo remarqué ve loko vraiment il fallait amimanga na vie oyo na comme na place oyo ndé na senti que oui mutu moko ba futinga pasi moko na nyo koma ya lo wa version na sengi velo ba pesiete poto banda ko ezana nzale bana na bana on comprendre. Donc yemo kaza mukolo ayebi ba repa makambo na lobango trop ndako meloko na impolite na lo ba réalité. Mais oui et bi makambo netika ke Gesac kaza impoli amanka Wazekwa ba respect ba ndenge na télé donc voilà un peu ça. Ya lo même papa no abocho so tambola na buzoba de fois accepter pas ça papa na non. Donc ça dit eza biloko mo ovi mo ayebi. Eza ngate na longwa to longwe belé to landa pe lokote. Mais toi, tu as place si tu as pas à l'aise. Tu n'as pas quadre. Vous n'avez pas à l'aise. Bon, mon quadre, c'est un bosseur, à travers bien, et puis il y a un peu de moutuka, à salir en bas. Il y a un loba qui est un moutuka dans la vie, et ça Koff Olomide. Vous comprenez? On est à côté de la Koff, on a un film, on est à vous comprenez qui tire zaki mukie par rapport il y a quartier là terre na âge qui tire ça que ça munene mais na âge elle on comparer Fabrigas na Koff Olomide vous comprenez de oba Koff Olomide ba sali yango ba monsieur belon soutini ba ti ba beta pele suka ba disque na bango ya ba kisaso ici na ngope ngana mona na Côte d'Ivoire ba déclarer coucou est-ce urumba no ba yo ngona pays mususu. On a une différence. On a un chanteur, un danseur, un animateur, un cri, un bina. Vous comprenez? Donc voilà. Voilà. Eza Tshipoyi, azana miko da film mobile M6 na rotika yepe kala mingi te artiste azana studio azo préparer pe akende stade Martin en attendant to me ko remercier frère na biso Flori Salimbi oyo azana kata Londres Patrick Moulele ndeko héritier Moulele Célestin VIP aux États-Unis d'Amérique Alpha les ciel na kata États-Unis Patrick Zamba pe na kata États-Unis place zola na biso venanga sous les Bwangala. Alors Gesac lelo oyo makambo yo héritier sali na Olympia omoni aki États-Unis du sus ba refoulé bango yo Gesac poto mobimba na ba combattant na bato tu balingaka yo mais quand on koloba na eloko moko su ba combattant tant usko mona ba combattant ba banda ba kanga prise wana je crois 2005 parce que combat banda na Londres je crois na 2005 tie kita ba Paris ba Belgique ezo kita ki malem remarque nino sala kana ba combattant ba bomela bino G ou bien sala bien parce que ba combattant ba lobaka depuis bino bokenda sous prototé bo sentali sous bana bangote depuis bino bokenda sous prototé basi na ba koma tranquille balanda bino de souté depuis bokenda sous prototé jamais ezaki so boke poto ba jeune ba komi ko yiba na ba legal ba pesa bino ba bilamba ba basket mais bana ba koma otanga classe poto koma tranquille yo moko vuma tango tala ki musique ya Congo il fallait marcher kaka il faut bokende poto. Mon voyage ça et ça la orchestre. Bango pende ba chani zamboka na bango te. Yo somo na français mutu muindo. Bo baza ba passeport français neti ba na biso bazo bota ba abjion. Ba ya awa to baliara bantaba na ba kimbuta, ba fa vandara kunati. Vous comprenez? Ba beta moko za la raté. Donc ça dit eza moi jaloux qui jalousé aller. Pour belé ba na poto na pe passer na ba rien. 10 ans qui ça ko route ya ta banga mabe. Azobanga ba combattant ou azobanga famille qui a salarié. Ah ka ça sale pe rien ko. Ba salarié to ebani. Ba ko tika onyo sur mama mboka neti bo jeune abatu. Mon batou, hein, héritier. Donc, on a la première fois dans la vie, on a disque qui est bien. On a dit Olympia, à Salipe Balance, on a dit Mia, la bonne fille, on a dit Saline. Biso ba retirer le biso ba na gouvernement. Rien. Biso mo ko ba musicien. Donc, t'as la piraterie. Au foot à séance à studio $300. Mais ba te ganzembo na 100 francs. Vous comprenez? De bande on a vu ça comprendre le mot qui était tous les logotés awa. So il ba eu bateau ba liaka. Ba kenda ko ne hérité place nyo mona ga telle information mo akenda ina ndako gouverneur ba kenda ndako na rien. Mais ote biso boy rien. Ba on ba zo ya ba zo sente pe a ba zo tika ba petite sœur na biso ba zemi soit disant jika bazongi.
eza mboka na bango te bo bayaka kolukani awa batika biso calme soki on a besoin tobeta ndule baluka bapoliticien bazoya kuna na poto bosa bango eloko te mpoka tozosente tozosala nini eza nango makambo basala omo bosala ti bakolemba na bango malgré bakokuta bavie na biso déjà Fabregas abeti badiske na ye yongo loba sikoyo loko abetaki na poto te nde apeye mutuka te bongo ngola ata Mozambique ata Kasumbale sawa bambongo ya elite baprêtre na so bazali ba Nairobi bando vina so quadra aza na ngola azo vivre na ye et pas un millionnaire au monde a parlé na eta et ça les no do kasi ye ndako wana kasi na bona poto ba te ba la ndako ndengwana donc atani prêtre to tchaka na c'est aux aba congolais ligamno ce qui ndaka malembe makambo zande awa so za na besoin ligambo lobo oye awa est-ce que we baka posa na ba combattre bit na bango ba pixia bino bobeta na poto we baka tina na nga una yeba te na mona ga o robeta kuma ka ndengwana elo na kamo ndi sko héritier donc nga kota na liste ya bato ba beta ba sala minene quoi mais sala nga passe même na yebi kenenga zana reketaka donc mais ça na makambo nzambe mo ga yebi. Mais chaque samedi, sotali na Paris, chaque samedi, na batere wana, bazana ba place moro ba misisi ba betaka bazali, na yebi ke Emeli ya betaka. Misisi ba betaka wana, boto Emeli aza mexicain, ya mtaya ba beta ndule na poto. Yaza nino Burundi. Nani lisusu somo na betaka kuna. Yaza Mauritanien. Nani lisusu betaka kuna popoli po betaka. Azara na Venezuela. Nani lisusu betaka na poto, nani lisusu betaka na poto, nani lisusu betaka na poto, soleil. Donc na epici baza ebele zo tangi ba mboka na bango donc bato oseka donc bango so itaka sko libana baza ba congolais te au moins que to tourner na biso ka aro ba fongola mitema ba vanta indusa ba benga so ba musicien ataka chango ba lembisa so beti ba fongola kat eza bien te muta sai disque ne so na besoin beta na poto nem te fula resala ba makam ozo comprendre so beti mo basal et sala mo bien à part yango na ngola. Mais va tirer des arts, on est à propreté. Ok, d'accord, Gesac. Mais ma biso na programme en mouvement là. Le programme en mouvement, tu bêtes na kermesse mo za na battoir. Battoir 5 sous dimanche aux tu bêtes sous wana. Après wana ngamo na bêta ka mo tour ki kwit. Kokuta na peka na ba prêtre ba kokobar kotala bango. Ba kokobar tango zolo ba batwa yebi oza mutakisi. Tango zolo ba même Célestin VIP na États-Unis, ayebi ke Gesac mutunyo so ayebi ke oza mutakisi. Koloba koko okeki kwiti kotala ba koko yo ke otala eza ya famille na yo parce que oza mutabandundu ou bien okei ba koko ya biso to lobaka wana ya kosolola ke ba koko ba sololaka. Parce que zobi miso za studio il faut mis sa plan. Essaye ba koko ti. Mais koko nemta sali papa na ngati. So na besoin na senga bango makamu funa ke na sola na bango. Babeta ki bon koko biso to yena linyoko. Ale nyamuragera panza linyoko tomona musisa. Ale bwagale mpondo na liakate njombo na liakate. Nengi maître Francis isogolo baka njombo. Donc so nana likamfuna sola na bakoko nga vana kende poto liboso koko na ngai Salvatore mtu tona bandi musique yemta tombola nga maboko boya bakela nga soyi wana kindoki teza kutimiti na mamboka mususu kuna so kine susu ko taba o ele kuna so ki wapi ozoba nusuba watambola motaka yo lo bamba baza bandoki te ba so ki te bon koko de izande ngwana non keki kuti na so na bakoko na taliba ni na mona PV na nga werason abeta to akina ko sarole kuna na kekuti donc ezambo na biso fona beta moi tour ngani na za bana mizino na kina kekuti te na kina bandundu me kekuti non na kinda mais voyage en Gesac donc so to beti ga ndolo ya dimanche oyo après na beti moi tour 3 jours ga na zongi na ngai après to bana masola ba clip na biso. Ce qui s'est na nini ezaka nini mama lobaki malata ale mama lobaki na yo soko ke libala ko lala boye te ya malata lala ka boye c'est là ba combattants baso boye ne makamo yo zolo ba wana ke mama lobaki no soke libala ko lala ka boye te lala ka boye eloko ba combattants ne ba hôtel ma yango la chez ça ko zo ka te ozo boka on lisusu mais ça conseil au maman nyoso hein ouais eza ba conseil au maman nyoso soki mona na yango kene libala solo la na solo
solaka boy na ba voisin na yo solaka boy na mobali na yo soko lingola la tandaka dra boy be soko lingi kola la donc ça va conseil mais yo komo kola na mobali bani no pesi mobali mokongo ça bala la ndengo na bala la bongo te poni makambo ça biso bientôt il a on sonne pourquoi et dans makambo dans on normal ba tout kaka ne tellement au vient soramba baka tellement bango mi to beba ba raisonner et ça conseil moni yo no zo kende na ndenge papa ya mboyo londo danseur na biso tonto ke na zoyer to comme na siège poto ke na Afrique du Sud na Kora azoye papa na zo ba mboyo po bango za ba mongo azo ke na manje kwa o manje kwa li yo po li o manje kwa meli yo po meli o manje kwa boy yo pe boya manje kwa nani Wazekwa comprenez. Oui. On a appelé ça qui a fait dessus. On a conseil au papa. Il y a conseil. Azo bani o manje kwa li yo poli. O manje kwa boy yo pe boya. Déjà conseil au bani ko pe samboyo. Vous comprenez? Ya on a pe tant le bi ki la la ka boy. Ça ba conseil oyo. Maman no sa pe ça na moi si na moi na to ngazo kene libala. Moi banzungu banini. Ça non normal. Voilà. Ce qui est le dernière question Zali, ce qui est le producteur moi mon ami. Parce que bata poto ba ota la yo déjà. Bat nyo sa poto mi to e bebati. Nyo sauté. Les ana ba oyo, ba sana ba ranki na ba problème na bango. Ba sana ba problème na bango, za ina problème na musicien moko bezali par rapport à monsieur libanga, ba prometaki yo, mbongo ezali dimi, mais au côté encore politique et côté maka bebele bele côté komika na kanelier, akobeta te donc makambo ya combat au pesa pe na ba problème bebele na kati. Combattant nyo se pas azo bati. Ouais. Donc bita ba combattant eza bien, ba yebi eloko ba oluka, ba yebi ke il faut ba sauver Congo mais na moment ni ba sauver Congo, na temps ni ba sauver Congo. Lelo oyo to komi presque na suka ya émission na biso to sisa siko producteur moi mon ani bato balingi mabanga po ba combattant pe balinga mabanga bazali ti lelo bazé belé est-ce que moi ezali espace ezali na studio pour na koboka bango be alingi vraiment ke bo Gesac ngal nazo charge ba maso na onyoso ya studio na bon biso pour le moment côté studio déjà to clôturer côté son to zappé déjà na label oyo distal ou ça la biso ba image c'est mon tout peut-être aye aroyane po akeno distribuer on a mboko ya zali mais côté son déjà pour biso de fouti ba studio on a fouti ba studio tout la séance nyoso boboulé la séance 8 heures d'état $300 donc nyoso na fouti yango côté clip tout ça déjà na ba ça so ba clip gratuitement bah que la biso paye dans niveau à YouTube son abiso mais ça il a besoin à Zoasiko pas besoin sur CD dans niveau à Kin à bien na plus 243 85 44 20 245 je répète 085 44 20 245 Azwanga moko pour Azwa Ekilanzombo à distribuer Sika Yazali. Comment ba remerciement na ba fanatique na onyoso. Ouais ba présent dans Lille ba Holanda ngai. Présent na Lille. Ba Holanda ngai ba Junior Bechab azana Ukraine tozali na Kinawa tozana ba Papingando Jires Kembo Pati Kembo. Bien merci mbokani merci na oyo sala pona biso sido me komina suka yende mto a soutenir biso ba René Makondele bazé belé ba ide campo mokonza ngiringoto ba o peut-être na bosani ba mo ba ebi ba benga na numéro na pesi ba ozala décider quoi ba ozala osepe la po to aussi sa générique semaine oyo tshaba dédicace benga o Ekilanzombo pona l'équipe on a obwaka l'équipe on a ba bill nyonso na kati ah mais autant on loba nga est-ce nga loma nyama na banga moto hein oloma nyama ngola sa mobali ya tembe donc na ba bill na compter bill to na zoro ba ki na l'équipe on a obwaka boso yoka ba soki mutu mobali ki tu peux azara na mokili ba kalu jipe rien et on a zavier mais ngana za chipo pourquoi yo pona kati version il fait zaka bill kaka c'est ngana tangi yom to ngata no bigi na l'équipe on a obwaka yo tangi komboni nga pem na cha concurrence on a te batu ba comprendre que chaleur eleki poza na animateur mo teti lelo alela na kintaba lela na kintaba na golela na kikombo na golela na kitaba ben ya foko on les exercices moko belé oso meki makingo bukani yango de bana kin babaki yo vraiment oza nyamura gera blague te bonga banga animateur na Congo na l'équipe on a bigi na l'équipe on a obaka ba ebiki on a nyamura gera oloba voilà
D'accord. Merci Nakama na derrière la caméra. Merci na Masananga Adida Mulumba, vrai Joe Nakatia bon marché. Guidou Dembe la machine à gagner. Florence Salimbi Nakata London. Peselanga mère na yo oyo Alandi na Komboya Guylaine Liboto. Merci à tous les sous na Patrick Moulele na gestionné Komaki Célestin VIP. Patrick Zamba na Issa Alpha Ciel venanga na États-Unis sous les Bwangala. Merci na gestionné Edi Mambu Nakata Issa. Merci à trop na bo santé à Mede Fumu merci à trop na veste wana na zwaki yango déjà Simba Munungi na kati ya mboka Italie mboka ya papa. Alors tokutani biso tokena au stade to mona limbala sima 16 mm. Merci à trop, merci na Magi Buyi, moi sa star azaka star, moi sa mokonzi azalaka mokonzi. C'est parti, toleki. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz.